Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de maman Fatou Miracle. Quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de maman Léandaya. Il y a une personne qui m'a appelé encore pour me parler de maman Ursule Pechanga, de maman Bellevie. Quelqu'un encore qui m'a appelé pour me parler de maman Sonia Evoloko. Batouana Nyoso Chenouana, ils étaient amis avec maman Sila. Mais aujourd'hui, la majorité à bateau n'a tangi combo, on a même pas numéro na bango na ba téléphone et raté. Pourquoi toujours une seule personne? Et aujourd'hui, si vous ne voulez pas que rappel la Rabino, rappel la parmi la vérité oyo bato bakoki koloba, bachaka yango, c'est-à-dire bobomi histoire ya SB bokangi yango. Bolobi que non, to moni trop c'est trop, to kangi yango, on commence maintenant une nouvelle chaîne. Il y a Sika, il y a les Abakouk. Parce que SB ezali moko ya famille Libota. Donc normalement na un dixième il y a SB faut ezonga na Bellevie télévision. Logiquement, un dixième il y a SB faut qui na Bellevie télévision. Et qu'on crée ba bêtise pour la nini parce que ezali vérité et qu'on dit qu'elle a changer té. Ce qui choque ezaka vérité pour nous koloba ete Bellevie moto a assista ndekona ye pour asa la chaîne. Tabou ezali po kaka mama moseka lobi ke nga mutu na proposant ndekona nga boye. Tabou ezaka po Ursule Pechanga lelo ke mutu alobi ke nga mutu na benda ndekona nga mwasi na nzonzing po da banolinga nzonzing te ya YouTube. Et comme problème. C'est une vérité qui va rester. Donc pour na changer vérité wana en tout cas ça va demander à ce que bobomi SB botumbi yango bosali chaîne mususu. Bosali chaîne mususu oyo ezali ya bino moko na marque na bino. Mais et si longtemps que eza kaka SB, c'est-à-dire azali mwana ya Bellevie télévision, preuve maman Bellevie azala ka marraine ya chaîne wana. A évolué à Kei. Pourquoi il faut ezala lokola tabou? Pourquoi ezala lokola insulte, lokola bazo diminuer, lokola bazo ko ridiculiser? Non, mais c'est une vérité. O ezawana etikala bongo timukili ekoya ekotikala ko changer te. Voilà pourquoi on appelle tout le monde famille Libota parce que même SB et Botami na katia famille Libota. Top Media TV, la tingala pas suivez, abonnez-vous. Donc ma solo a bien yango. Bato balinga lingala, bato balingaka Congo. Ah, Wande Masolo Fanti, Top Média. Merci beaucoup. Donc, je soutiens tout au soutien de Haka. Bon, on ne va pas tout ça. Tadinga la paye Nakoko tata mongama Pona kanga yo tikala ya namoko Tadinga la paye Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa, Moussale Benginga, Oizalaka 3 Nabino, Devoir Nanga. Il y a quoi informer Bino, Nathan réel, il y a même la Bino Makambo et Bolingaka Mingi, jour pour jour. Aujourd'hui, nous sommes, je suis le 31 déjà, le 31 mai 2023, toujours poussant vers la fin de cette année. Nzambe azalana bino to sala ki ba bilan to longwa ki na ko sala ba bilan ba mambo belé lokola déjà lobi to koti na mois de juin 6e mois il y a année 2023. En tout cas nous devons faire un peu la part des choses pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché depuis le 5 mois passé année 2023 nandenge to komi lelo. En tout cas mes frères et sœurs, cette émission nous avons réalisé en gros avec Josué, celui qui a toujours été là pour nous. Il nous assiste, il réalise nos émissions
na but moko na objectif moko ya ko memela bino ya ko servir bino na ndenge esengeli tozo sala émission depuis la République démocratique du Congo toza bongo na commune ya Gombe bisika boni bureau na biso ezwami tozo ko sala musala na biso espace totikela kiango pona bandeko nyonso ba comédien nyonso bana besoin de promotion vous appelez na ba numéro ezali affiché en tout cas vous ne serez pas dessus tokoluka moyen to sala promotion na bino. Aujourd'hui je vous amène une histoire où je vous amène analyse moko boye qui va aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Bandeko na biso ya ba comédien, bandeko na biso ya ba musicien, c'est-à-dire la communauté congolaise en général, li solo oyo analyse otozo sala, ça va vraiment vous aider na ndenge bolingaka mingi. Et j'invite encore une fois famille Libota, Mobimba, ba fan nyonso ya maman Belvi, ba fan nyonso ya maman Dinana, ba fan nyonso ya maman Ursile Pechanga, ba fan nyonso ya président Caleb, ba fan nyonso ya maman Topwato, ba fan nyonso ya maman Le Yandaya, ba fan nyonso ya maman Fatou Miracle, ba fan nyonso ya maman Sonia Evoloko, ba fan nyonso ya président Douche, ya président Bodo, donc c'est à dire ba fan nyonso ya ba mourir ya théâtre ya mboka na biso. Je vous invite à prendre part na émission Oyo, na analyse Oyo, parce que ça commence à faire tellement très mal et on ne sait plus où allons-nous. Nini Oyo ezali sima ya ba makambo Oyo lobby et kozala ndenge nini. C'est la jeunesse aujourd'hui qui est bafouée, tournée les dos, la jeunesse qui est dans le noir, la jeunesse Oyo ba emballée avec des personnes qui ont déjà tout fait na ba vie na bango bazo kende vers retraite, qui cherche à amener la retraite na bango ba kende na mulongo ya jeunesse. Alors nous le jeune, qu'est-ce que nous devons faire? Apport na biso et kozala nini, implication na biso et kozala na niveau nini, et qu'est-ce que nous pouvons comment pouvons-nous réfléchir face à ba fléau oignon so ezo ko entourer ba homme public na ba o biso pe tout soutenir. Voilà pourquoi je vous avais dit famille Libota Mobimba, pas de distraction. Vous savez, Belvi, c'est une femme qui a toujours été déterminée. Oyo Lelo, aujourd'hui, tout ce que les bons dieux fait à travers cette dame, tout ce que Belvi pose comme acte, si au moins nous, aujourd'hui, on vient pour parler de ça, pour apporter notre soutien, à la fin de la journée, ça tourne le coup là-bas insulte, ça tourne le coup là, nous sommes contre les autres. Non, nous là, on n'a jamais été contre les autres. Bisoto Zalagawana, justement pour faire notre travail. Et je vous ai toujours dit que moi, je fais la promotion aussi de maman Belvi, Ndenge Nasala Kayaba, maman Dinana, maman Nabiso Misusu, Ursile Pechanga. Donc quand je viens comme ça, c'est pour vendre son image et son produit. Et dans une image pour vendre produit, en tout cas, je dois me mettre dans la ligne. Il y a conduite, il y a émission, je ne me mettrai pas dans de n'importe quoi. Je vais poser une question aujourd'hui, mesdames et messieurs. Pourquoi l'élo vérité dans la communauté est commis le coup la insulte? Pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un essaye d'apporter un plus de connaissance, de savoir-faire sur un dossier, il devient Mokala à commis contre. Cette émission, non, peut Sabino Mambo Ebele, Makambo Ebele en tout cas, où vous allez vous retrouver. Mes familles Libota, objectif Ezaka Moko, abonnez-vous massivement. Donc, comme il y a plus de 214 000 abonnés, en tout cas, Nzambe a continué à couper sa liste Sobino temps moyen, il y a continuer, il y a maximiser la recette na Belle Vie Télévision. Film Labino déjà Ezawana Kombonango Ezali réalité de ma famille, c'est un film où Ezali na ba surprise et belé na 4 avec des acteurs où ils sont capables, il y a quoi incarner rôle nyonso ya kopé sabino o nyonso bino bozanango besoin. Voilà, avant que je nazo nganzela machine poto banda vraiment émission na biso, une pensée spéciale à maman Bijou Ketani, maman Bijou Ketani, merci infiniment maman pour na passage conseil na bino, que les bons dieux vous bénissent, que les bons dieux araignée la famille na ndaku na ba activité na yo nyonso au bonga na papa Jean Pascal Leka boss. Un grand merci à vous maman. Maman na Déborah, maman na Daniel, maman na Lorraine,
La mère de plaisir, Nzambe Azalana Bino, un grand merci à vous, Maman Natadingalapa, un grand merci à vous, Maman Bijon Ketani. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous les autres. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda, Kilo, mère à Calgary. Merci beaucoup, Maman Déborah. Maman Surprise, un grand merci à vous, Maman. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga, la Cour suprême. Nzamba Batela Bino, Maman Naba Isaac, Josué, Miracle. C'est-à-dire, Maman Zozo Nzambe Abatela Bino depuis Canada, à Calgary. Un grand merci aussi à notre maman Émilie Setimainga, la présidente de ONG La Vida, qui s'occupe des orphelins, de personnes démunies. Et Ezwami Bongo na commune ya Kikisenso na Kinshasa awa. Depuis Mboka Ezwami yo na Canada, Nzambe Abatela yo. Bertin Konde, l'infirmier clinicien, Mbongo propre, que le bon Dieu vous bénisse aussi, mesdames et messieurs. Ma mère fan, la PC Binombo, Sol Mbemba, président Bébé, Maman Nathalie, Nana Mosibou, Angelos Karwan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Madeline Aketa, Tata Po FAP4, Jenny Beta industriel, vous êtes tellement ébélé, Nzambe Azala Nabino, Biso Awato, continue pour ça la Moussala Nabiso. Mais avant de commencer, je dirais Toza, Atana problème na moto mon côté. Tout le monde est famille Libota. Pourquoi tout le monde est famille Libota? Pourquoi tout le monde doit être dans la famille Libota? Ou pourquoi aujourd'hui tout le monde est famille Libota? En tout cas, tout au long de l'émission, vous allez comprendre. Je suis ce qui est le langage moko tozongi na kuna tokende na film na biso réalité de ma famille. Tozo tableau oyo ya mama top, mama yoka, mama top, mama comment il s'appelle? Mama Étoile, Mama Léa. Donc, prenons d'abord collection Oyo, na tableau Oyo, puis on se retrouve tout justement après de continuer l'émission. Merci. Maman, pesa biso ndam wangu te. Maman yazana dikamba. Na tala marembe. Yena bana na eba kwa bema be. Mambulo oyo. Mizo kutu. Ça va bien. Aqui na bimina. Obimina no, donc avec na olaxé bipende nous ngolati. Maman mpesa. Yo la tsaka ya yote. Tene naspi ya bien. Mpesa la base. Mais quand nous mbala bat, boso mbala bat. Ona kini wapi? Okene wapi? Ona keta la zanani. Mpesa respect, uzana bana kolo kani. Na ke pana ye. Omoni yo. Yo mona lo bine kolo na noba ninga subino ba lokatera ba mpangu te po wote ba. Somba lupangu. Oya yo. Oyo lupangu na yo. Oyo. Ya lupangu na yo. Respect kolo. Natika ni mpesa respect bali no. Natika ni mpesa. Mama. Ok musika. Imbécile. Ok musika. Yo nani po tunanga. Omoni ok musika bazo tuna, pesa réponse. Ake musika. Ake musika mama mukolo na aji. Na ke gender. Ake musika mukolo. VV. Na ke gender. Yebisa ikuno zo Bino. Oko sepesa Soko bakokangela nga kui na defi bino. Na sukola nga bino nde bokande asa sukola nga nani. Aye na bisha ede nga sukola nga. Uko kina nga na kasho. Kunya te. akangama na kata. Mimi bwe koko. Na kama mapona ni. Mama moni blessa. Sana tele ko kanga mana kasa. Mama okala kulimba mama to. Papa na kuti o wandi. Eske ngana mona kele o sama. Tikabango. Kende tuzo bango. Mama ozaita shamba. Maman ta yumo. Bon, comment ça va l'éducation des nés? Tombe. Ah, mbuye sake. Uji. Bongo maman do ba te. Ye maman to bazo. Yo na ba mo solo la. Na logique des choses, maman to ba te mi. Akolata ndenga lo. Akolata ndenga lingi. Eza moto ki kote mela eza yo mama. Oye mama za yini utabota ye. Ata mele pa mtabota ye. Kolo pango. Abi ko bi sa kutala o yi. Kena noa. Lia nini boye kulia. Comment ba trop mais non. Oh.
Oh, ne pouvez péter. Moi, je ne vois pas. N'a pas comprendre de thé. Attends, mon nez, ça me dépasse. On a confiance dans mon Dieu. Maman, chérie. Voilà, merci mesdames et messieurs de retour sur ce plateau. Là, vous avez vu c'est Mama Top qui est sur la scène, Maman Léandaya, Maman Marie-Jeanne Bololé, Maman Étoile. En tout cas, je suis très heureux lorsque je vois Maman Nabiso, les acteurs Yambo Kanangai, les actrices Yambo Kananga se donner comme ça à leur travail. En tout cas, ça fait quelque chose de bien. Maman Oyo bazo ko mérité respect, bazo ko mérité considération. Maman Oyo bazo ko mérité ébélé même dans la société congolaise, même pour la politique de notre pays, même pour les autorités Yambo Kanabiso. De voir une maman comme Maman Top. Nani akoka kiko imaginer que Maman Top, avec son âge, pouvait kokoma à incarner Bajari Yabarol Oyo. C'est lorsque vous êtes une actrice, un acteur, en tout cas, il faut aller sans frontières. Et moi, je me dis, maman nyonso bafandi, basangani, bazo sala kaka musala moko na ndenge moko musala o ba nigérien basala. Mais au komona ba maman o ne sont pas baza valorisés, te baza respectés, te et pas ba journaliste et pas ba collègue na bango. Et pas même il y a l'État congolais. Ba maman Léa Oyo. Ba maman Léa Oyo. Ils ont basali belé na théâtre Yamboko. Mais bazo continuer kaka ko travailler. Bazo continuer kaka ko travailler. En tout cas, nous devons être toujours derrière bango. To accompagner bango, to zalana bango, to fandana bango, to ça la promotion na bango. Le respect que vous donnez à votre maman, vous pouvez facilement aussi copier ça et pas ba maman ou na ba papa ou. En tout cas, maman Belle-Vie, encore une fois, merci beaucoup pour la réalité de ma famille parce qu'il y a des familles qui se retrouvent comme ça. Et puis, il y a des maisons aussi comme ça, bah porte ses alliés ébélés, bah toiseau fouté là ébélé, et créer toujours bah désordre, et créer toujours bah incompréhension, jalousie et zalaka. Et puis, ezape na ba ser mususu pe ba sala ka ba jera makambo o Maman Top azoko sala. Et c'est-à-dire azo sala makambo nyonso na nko pourquoi ka mobali ya moninga achayeka. Ezali leçon mobimba, ezali conseil mobimba. Ezape na ba mama lupangu mususu lokola ba Marie-Jeanne Bololé ka ndenge azawana. Musala na ye songi ya kosakana te.
C'est comme ça. Baza est belé. Ce sont des réalités. Obiso tozoku tananango na Kinshasa awa na banda kuna biso na communauté congolaise aussi. Et ça peine na bande ko misusu pe na poto bakoza la ba voisin voisine. Et makambo donc ça les maka. Donc nous devons toujours aller chercher yakozwa quelque chose. Moi les sons na makambo nyonso ezokoya. Je veux parler quelque chose lelo bande konanga. Oyo lelo ezoko sala pasi et pas batu ebele. Oyo lelo e nécessitaka ba insulte et pas batu ebele. Na ebité ezalaka la mauvaise foi, ezalaka manque de compréhension, manque de sagesse ou manque d'intelligence. Dernièrement, je faisais des émissions ici pour vous dire, en tout cas, ma pratique, il y a bande konabiso, il y a les abakouk, ezo sala bien té. Et ezo sala bien té parce que bande konabiso, il y a les abakouk, na bande konabiso, ba chinois, mode ya travail na bango, na mode opératoire na bango, façon na bango, ya kosa ila makambu ezalaka vraiment moi correct penaté. Pourquoi? S'ils ont ce qui est moi problème avec une personne, avec une actrice ou un acteur, ou bien congolais moko boy en général, ba kena ko toucher toujours na ba famille. Ba toucher na maman, ba toucher na papa, ba toucher na bana, ba toucher na mobali, ba toucher famille na yo ba memi yango na internet à travers le miniature, même de personnes innocentes. Ezali ba pratique au biso to bano telemelango a pe to telemelakango nuit et jour parce que ezali malamuté. Nga inde naza une personne publique, mais famille nanga baza na bango na tina ya kozala ba personne publique té. Belvin de mutazali personne publique, mais maman n'a été. Ursule de mutaza personne publique, mais maman n'a na tata n'a été. Mais nous avons vu beaucoup de personnes amener même ces familles sur la place publique. Tout ça donc ezala kanini. Koyinisa batu na batu. Eza loko la politique, il y a diabolisation ba parti politique mosus et memela biso na Congo awa. Oh lelo ba erreur wana ba gafana ekoti na ba vie ya ba parti politique ebele na mitu ya ba congolais ebele. Or ezali ba pratique oh ezo ko nuire, ezo ko détruire. Ezo sala malamoté na kati ya communauté. Tellement la communauté congolaise, ba youtubeur, ba comprenant que la communauté elingaka bêtise. Elingaka place insulte ezali, elingaka place mabe ezali, il s'accroche derrière Babilo Kwana pour faire buzz, pour na kosala bambo mona bango derrière ba kombo, derrière kokeno kokundola makambo bato, derrière des choses oh ezo sala mabe. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître que na Congo awa, à part maman Sila, tozali na ba comédien mesusu? Pourquoi aujourd'hui quand quelqu'un a koluka azwa avis na ye contraire na oyo ya bande konabiso ya les abakouk, il faut écrire les guerres, il faut écrire les insultes, il faut pas que no koluka famille na ye, il faut pas que no koluka biloko o boy. Non. À part maman si là nous avons encore d'autres personnes oyo bazali pe donc aujourd'hui oyo maman si là azoko mériter le respect. Oyo pe ba frère wana misusu na ba sœur wana misusu bazo ko mériter respect. Parce que moi ça m'étonnerait aujourd'hui de voir il y a un papa qui est na uti kolanda et pas il y a confrère nanga Ivipan qui dit et puis qui dit avec na légèreté nyonso que il faut afunda président Elombe parce que na makambu oh il faut Belvi à respecter mama si là il faut Belvi za mwana ya simbate Belvi za mwana boete. Cette mauvaise foi wana ezali animé na nini? Pourquoi tout ça? Et puis à la fin, il vient pour dire que depuis Belvi, abano sala ba liste ya kingakati, est-ce que ici a tia kombo nanga na kati? Vous voyez à quel niveau que les gens veulent qu'on changer, qu'on détruire, qu'on luka, qu'on nuire mwana ya batu. Pour na makanisi, oh peut-être ezali ya bongote. Pour na makanisi, oh ezali ya bongote. Quand vous appelez président Elombe d'agir, de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, peut-être maman Sarah a recadré qui maman Sila, ou bien Gomez a recadré maman Sila, ou bien
Ndeko moko a recadré Mama Sila, vous appelez le président Elombe pour à intervenir. Mais ba belle vie wana pe ba belle vie wana o ba finga ka nuit et jour ba Ursule Pechanga wana ba Leya Ndaya wana ba mama top wana bon nalongola nano mama top waza mwana ya Simba te ba mama Kalunga ba mama Milo ba maman nyonso ba finga ka wana o ba finga nuit et jour et pas y a les abakouk. Bango ba méritaka respecter, ba méritaka ba vraie valeur na bango te, baza batute. Non. Botika koluka kidja lelo et moi ça me fait trop mal de voir un papa qui a des enfants, nandako s'il vous plaît. Un papa venir se mettre dans des choses oyo même à tabana na yeba ko sepela na yango te. Moi je respecte mes parents et j'ai le droit de respecter aussi ba parents nyonso ya mokili. Mais ça fait très mal. Vous venez régler vos comptes avec Bellevie à la télé pour un intérêt nul. Donc, nuit et jour, toujours fanda, toujours lamuka, toujours kinde, toujours kokola, toujours comprendre d'où vient Babiloko Nyonso. Yango moni bango Nyonso va commis démasqué. To panzi bango babimi na mpoasa bango Nyonso. Bango Nyonso babimi na mpoasa. Jalousie wana, pourquoi? Est-ce que Bellevie n'a pas le droit de vivre comme toute autre personne? Ursule Pechanga ne pouvait pas vivre le cola. Ba maman nyonso o baba vivaka. Dinana n'a pas le droit aussi de vivre sa vie le cola batumisus. Donc la personne qui a mutu azana monopole ya ko vivre vie na ye bien ezali Mama Sila. Ou la personne que le monde entier il faut à respecter ezali Mama Sila batumisus bo respecter bangote. Non. Quand vous venez à la télé pour défendre Mama Sila, Nasenga Kabino, mes frères et sœurs, venez défendre le travail de Mama Sila. Elle a des potentiels, elle a le travail. Azali na CV, venez défendre son travail. Mais vous allez oublier vos objectifs. Oh, boye la kaloko, là déjà, vos cœurs, ils ont déjà mis mwindu. Et vous allez vous emballer dans des histoires oh ego cause bino ba tort même ata ba ninga na bino ba comédien ba komi ko suspecter bino ba komi comme on a bino ke bozali moi ndenge moko boye. Vous devez faire très attention mes frères et sœurs. La télé ici ezali mabe makasi. Heureusement confrère nanga Yves azongi sakiye. Heureusement confrère nanga Yves était à la hauteur. Félicitations mon confrère Yves. À toutes les questions, bah tout nyonso, bah finga awa, bino boya kate, bobima kate. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque bazo ko recadrer, Mama Sila fo bino nyonso boya? Bobata makana bama dousu, bo komi siko kobima. La question que je me pose, Bellevie asala batunini. Bellevie asala batunini. Tout ça, c'est parce que Bellevie a se retrouvé à côté de Maman Olive. Conclusion, yangwana. Tout ça, c'est parce que lobby, bah, ça qui est chanceté. Tout ça, c'est parce que lobby, bah, qui est bah, limite. Tout ça, c'est parce que le lot évolution et comme il a si j'ai mon koboye, bah, bah, yango, je prie tous les jours à mon Dieu à protéger maman Oyo. À protéger donc de quoi moi aussi. À protéger mon salanae. Objectif, c'est ces réflexions. Ba texte na ye, ba scénario na ye o asala ya kitoko. Akoka isuko sala ngote. Nous avons compris maintenant. Il y a même des personnes oyo bayaka pona ko lengela. Bayaka pona ko luka makamusus. Donc bayaka na ba objectif et mi balé mi satu. Asala nini. Aujourd'hui quand Mochopi parle à la télé à lobby avant non Mochopi maman Moseka lors il y a 5 ans il y a Bellard maman Moseka a ça la témoignage naie pour dire que Mama Sila alinga ko la chaîne te alinga YouTube te batu ba mema ye na makasi ezali maman Ursule Pechanga maman Moseka et puis maman Bellevie. Est-ce que ezali insulte? Insulte. Est-ce que Ezali insulte?
est-ce que ezali insulte? Moi je me pose des questions. Est-ce que ezali ba fingi mutu? Quand maman Moseka dit que c'est grâce à nous ndeko na biso aya ko rejoindre biso na YouTube, grâce à nous aussi to sala ke ndeko na biso asa la chaîne. Aujourd'hui c'est l'évolution ya ndeko na biso. Pourquoi bolinga ko comprendre que non dans la vie ezali na bato misusu par exemple makambo nga na yebi Josué a yebité ngai na kosalela ngo Josué peut a évoluer à kei. Pourquoi il faut ezala lokola tabou? Pourquoi ezala lokola insulte, lokola bazo diminuer, lokola bazo ko ridiculiser? Non, mais c'est une vérité. O ezawana etikala bongo timukili ekoya ekotikala ko changer te. Voilà pourquoi on appelle tout le monde famille Libota, parce que même SB et Bota mina katia famille Libota. Donc famille Libota ne abotisi SB. Preuve, ba film ya liboso, bagaga liboso na SB mutasalango Mama Moseka. C'est une vérité qui va rester. Donc, pour la changer vérité, en tout cas, ça va demander à ce que Bobomi SB Botumbi yango, Bosali chaîne Mususu. Bosali chaîne Mususu, Oyezali, ya bino moko na marque na bino. Mais et si longtemps que Eza Kaka SB, c'est-à-dire Azali, Mwana, il y a Belleville Télévision, preuve, maman Belleville, Azala Kamarène, il y a chaîne Wana. Yé moko mama si la moto doit loba. C'est quoi aujourd'hui quand quelqu'un vient pour parler de ça et qu'on crée à nuit pourquoi et qu'on crée insulte pourquoi et qu'on crée bêtise pour la nini parce que ça dit vérité et qu'on dit qu'elle a changé. Ce qui choque c'est la vérité pour nous le était belle vie moto a assista ne konaye pour asa la chaîne tabou ezali po kaka mama Moseka lobi ke nga moto na proposant de konanga boye tabou ezaka po Ursil Pechanga lelo ke muto alobi ke nga muto na benda de konanga mwasi na nzonzing po da banolinga nzonzing te ya YouTube et comme problème mais c'est une vérité beaucoup éviter en ndenge nini toza ata na problème na muto te tout le monde est famille Libota c'est ce qui choque. Et c'est-à-dire, eza loko la limite mo boke, Belleville ne pouvait pas faire et loko wana. Et pas yande konaye. Non. Preuve maman sila a joué na Belleville. A joué kuna bafuta ye. Ndenge bafuta batunyo sosoki bafuta bango $1 et pas $1 na ye. Pourquoi ça doit créer des problèmes? Et aujourd'hui, si vous ne voulez pas que rappel la rabino, rappel la parmi la vérité ou bato bakoki koloba, chaka yango, c'est-à-dire bobomi histoire ya SB bokangi yango. Bolobi que non, to moni trop c'est trop, to kangi yango, on commence maintenant une nouvelle chaîne. Il y a Sika, il y a les Abakouk. Parce que SB ezali moko ya famille Libota. Donc normalement na 1/10 ya SB faut ezonga kana Belleville Télévision. Logiquement, 1/10 ya SB faut qu'il na kana Belleville Télévision. Parce que y a les savoirs, y a ba maman wana, les savoirs, y a ba papa wana, les savoirs, y a ba comédien wana et kota kuna. C'est une vérité. C'est ça, insulte. Comprenez, mes frères, on fait pas avancer ba maman oh. Et quand vous venez pour insulter grave, à la fin de la journée, vous allez gagner quoi? Preuve. Belleville est en train de monter toujours. Elle monte encore. Elle va encore monter parce que c'est son temps. On ne peut jamais arrêter le temps de Dieu. Oh, basimba mina lobo kwa nzambe. Baboto la rangote. Po nzambe soit kangi a kangi. On a cherché à détruire cette dame sur tous les plans. On a cherché à détruire Ursil Pechanga, Nabandenge Nyonso. Gloire à Dieu. Kebaza ndenge baza. Kebaza ndenge baza. Trop de bêtises, Ursil même à se retirer même na scène. Baza la kabatute. Baza banyama. Baza li considéré te. Yango omoni le bon Dieu comment a frapper bino malembe. Est-ce que aujourd'hui
bande kona biso ya les abakou bakoya ko finga lisusu restaurant ya Maman Belle-Vie, bakoya ko finga lisusu maison d'habillement ya Ursule Pechanga, bakokoka koya ko finga ngote, bakokoka koya ko loba mabe na ngote. Mes frères, to sala ka ba campagne ya mabete parce que oyebi na noté lobby na yo nini ekoyela yo nini e komela yo. Celle die ayebi o biso tozo ko viser lobby. Tomoni supermarket te so mini market ba vidéo ezo koleka ezo kotambola. Comprenez, bozala nous précéder. Bozala nous précéder. Nous voulons à ce que bateau yo bazala uni. Nous voulons à ce que bateau yo mosala na bango ezala ke ba fan ya Belle-Vie baza capable ya okenota la biloko ya Ursule Pechanga. Ba fan ya Ursule Pechanga baza capable ya okenota la biloko asila. Ba fan ya sila ba capable ya okenota la biloko ya Belle-Vie ou ya Dinana ou bien ya Esobe. C'est comme ça, c'est l'union qui fera la force. L'union fait la force. Parce qu'aujourd'hui, le monde est divisé. Le monde théâtral est divisé. Tozali na bae oyo, bazali na ba compte à rendre na bango, na Maman Belle-Vie, ba jalousie na bango, mite Mama be na bango, ba kanisa ke Maman Belle-Vie mutu amemaka batu kinga kati, ye mutu abano sala nyonso na kinga kati, lokola ba benga ete 2-3 fois, ou bien akendaka déjà kinga kati na sima. Soit ba bu na ye, ba zwaka ye lisusu te, et comme tout un problème. Tout un problème. Ya koluka koya kocha charge kilo na mutu ya mwana batu. Non, ce n'est pas bien. Elle a le droit aussi de respirer, elle a le droit aussi ya ko bénéficier na ba respect. Ezo ko sopa bino na degré moko, ezo sopa bino makasi bena. Mais nzambe a continuer ka ko surprendre bino. On continue à combattre la bino, pour que avancement il y a des conditions sur minimiser na ba télévision. Aujourd'hui, vous proposez biso qui marché sur super market et vous-même vous avez le résultat. Vous-même vous avez la vidéo. Vous-même vous pouvez vous rejoindre na ba makamoni sur bofinga kabatu wana erbo ya kabofinga abatu. Mes frères, moi je peux jamais me mettre là pour commencer à insulter Maman Sila. À aucun jour, aucune seconde. Jamais, je ne le ferai pas. Mais ma vraie valeur à maman, on a besoin de respecter en côté. Besoin de en valeur. Voilà pourquoi moi quand je viens, je vais parler de Belle-Vie, je vais parler de Dinana, je vais parler, il y a Ursule Pechanga, je vais parler, il y a Maman Top, je vais parler, il y a Maman Kalunga, je vais parler. Je prends ma kamou yabango na tchango en valeur. Aujourd'hui, s'il faut parler des Bana Simba, aujourd'hui, s'il faut parler des Bana Simba, combien de Bana Simba qui entourent Maman Sila, qui est moi na Simba? Combien? Baza combien? Vous se posez la question telle pourquoi bandeko wana au bazali censé d'être ensemble les familles, mais le lot baba distance moi donc comment? Moi il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de maman Fatou Miracle, quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de maman Léandaya. Il y a une personne qui m'a appelé encore pour me parler de maman Ursule Pechanga, de maman Belle-Vie. Quelqu'un encore qui m'a appelé pour me parler de maman Sonia Evoloko. Batouana Nyoso Chenouana, ils étaient amis avec maman Sila. Mais aujourd'hui, la majorité à Batou n'a tangi kombo, on a même pas numéro na bango na ba téléphone et à la gâté. Pourquoi toujours une seule personne? Il faut que le moyen koyeba. Il faut que le moyen koyeba. Les insultes dans les réseaux sociaux, et ça c'est pour les faibles. Dieu est bon. Chaque mois, Belle-Vie est entrée à Zokocha 4 films. 4 ou 3 films chaque mois. Étalema, mais au moins Azoko pesa oye a pesaka. Ce que j'aime chez cette dame, asala makamote pour a calculer que X asala kia ou bien Y asala kinga pena sala non.
Ce que j'aime donc pas naïe, nous avons soit passé 2 vues, gloire à Dieu. Soit passé 3 vues, gloire à Dieu. Elle vient juste pour faire son travail. Mes frères et sœurs, le temps est dur. Vous qui entourez Maman Belle-Vie, famille Libota, vous devez être prudents. Ce combat n'est plus professionnel. Combat est commis spirituel et puis physique. On peut utiliser toute personne pour appuyer na maman pembeni ya Maman Belle-Vie. Toute personne. Preuve. La majorité a baliaka na Maman Belle-Vie. Baliana Maman Belle-Vie. Aujourd'hui, bozo komona ba résultat ba chaîne na makambo oyo. Ndenge bazo koma démasquer na télévision sur la place publique. Sur la place publique. Ndenge bazo koma démasquer. Nous prions que le bon Dieu a protégé patrimoine oyo. Je sais que ezali savoir naye, mayele naye, détermination naye, engagement naye, nde ezo sala mal na batu misusu parce que aujourd'hui au Congo balingi te baye o bazo ko sala musala malamu. Balingi te baye o bazo ko pesa le meilleur na bango. Balingi te baye o yo bazo koko ce qui embrasse tout le monde. Balingi te baye o yo baza malamu. Yango adage malubi bato malamu na mokili ba umela raté. Mais Belle-Vie avec son travail a umela parce que biso to sambela kapé. Lorsque moi je prie pour ma famille, pour ma connaissance, pour na ami nanga, pour na partenaire nanga nyonso, je prie aussi pour Belle-Vie, je prie aussi pour son travail, je prie aussi pour Maman Ursule, je prie aussi pour président Caleb, je prie pour na bandeko nyonso ba flèche belé ezalaka lancer vers bango. Mission ezalaka nini, c'est comme on aille par terre. Mais en réalité so tali ba wana nyonso. Bawana nyonso baza ne loko na gorge awa ekanga bango ya Belle-Vie. Nazala na bino malamu. Nasala bino donc eloko te. Ah brr. Bobaluka. Dieu est juste. En tout cas merci na ba maman na biso, ba papa na biso bazo continuer ko sala musala na bango malamu. Bandeko na biso bazo continuer ko œuvrer na monde ya théâtre. Nzambe azala na bino. Nzambe a protégé bino. Merci pe na ba oyo. Jusque là, bazo continuer ko sala ka Belle-Vie télévision confiance. Merci na bino nyonso. Mais bureau ya Maman Belle-Vie, vous devez être prudent. Vous devez être sage et vous devez être vrai avec Maman Belle-Vie. Alinga Batumingi. Elle est comme Jésus-Christ de Nazareth. Sa naissance bikamwa kokolo na ye bikamwa bandima yete or yende muto azaki sauveur pe yende muto aza sauveur. C'est pareil avec Belle-Vie. Alongoli complexe na théâtre alongola ba mabanga achake oye o tourner ba peso pe mbongo ke otie provision na ndaku na yo ezobota motema Ketou. C'est tellement choquant. Il y a des choses que nous ne pouvons pas parler ça devant la caméra. Devant la caméra. Mais Toebike, Soukanangweza. En tout cas, Belle-Vie, courage. Nous sommes ensemble, nous sommes là avec toi. Nuit et jour, nous serons avec toi. Nuit et jour, nous serons avec toi. On va vous accompagner. Ndenge to accompagner bandeko na biso misusu ba maman na biso misusu ba papa na biso misusu. Nous allons t'accompagner comme ça. Lobio koleka lelo moi c'est Tadingala pa. Émission la mieux qui l'écho de bonne conduite. Tokutani malasima. Lobby koleka lelo. Merci beaucoup, je souhaite.